perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que comment. L'issue me commande en perfectionné. Plus que son nom. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Plus que comment. Masula kobangolaka motema ye. Bato bakomase koluka. Oya lipamole. Yesu yakayaya. Yesu yakana yo vraiment. Bato bakomase koluka. Koluka lipangoli. Yesu yakayaya. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission. Otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. Surtout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta tire. Bonjour, bonsoir, na communauté 3 Exemples Production TV. Bienvenue na émission na biso Mukola lelo. Bana lingwa la manifestez-vous. Toza na avenue de la Libération X24. À gauche, na biso à Sanef, yango entrée à Sanef. Toza na saut de mouton, il y a à Sanef. À car il y a qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Système, il y a aller sur le colo, aller sur. Donc il est sur awa, na ligne, voilà. Pour visiter chantier, il y a Kabinda. Awa croisement Nyangwe, Prince de Liège, Chaumba. Nyangwe, yango tokozonga Nyangwe prochainement. Ok, tout droit, ok, Bandal, ok, Telemba, Obumbu. Prince de Liège, yango Chaumba. Dans l'avenue de la Libération. Kaka pona kolakisa bino nini ezosalema so de mouton ya 24 yango oyo 24 à Sanef kaba lisolo pesa sango. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Sans tout homme a toujours palpé du doigt réalité. Avenue de la Libération, yango yo toujours à Kabinda. Pour visiter chantier à Kabinda. Chaussée Yakala ezalaki goudron ba changer yango ekomi béton caniveau construit nde bokokomona yango système ya caniveau ngambo oyo bakofinika yango awa toza na Vijana.
liboso ya hôpital Vijana kaba lisolo pesa sango na moninga modernisation ya kabinda balabala kabinda yango oyo eza anko beton na beton awa ezalaka goudron lelo ekoti beton santutoma palper du doigt réalité. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Moni béton, il y a des bandes aller retour. Ah ouais. La fois passée, tozalaki na kabinda na ngambo ya Wileri, kobanda Wileri ti na ndenge tokenda Ista. Lelo tobandi 24 tozozonga Wileri tolakisa bino nini bazosala nini esalemi nini bakosala bokota bana kabinda bana lingwala toza na quartier la voix du peuple hôpital général de référence de Kabinda yango oyo na gauche na biso bana lingwala yango oyo lingwala botika na 2026 na compte ya commune ya lingwala tosaleli bino kaka quartier 30 juin prochainement tokozala na Ngunda Lokombe hôpital général yango awa manifestez-vous, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Tomoni balongoli chaussée ya kala babandi déjà béton yango oyo awa déjà badal mpona kofinika na kaniveau oyo etongami awa tolobi système ya kote oyo ekozala couvert kaba lisolo balayage ya chaussée mpe curage ya caniveau yango tosengaka de temps en temps awa toza na béton ya sika me moyen ya koyeba béton komona béton eza te kote ya balabala ezomonana te parce que balayage esalemi te bokota ozo avancer bana lingwala yango oyo lingwala botika
Santo Thomas, toujours palpé du doigt, réalité. Bana lingwala na droite na biso bovant. Avenir radio, avenir télévision. Awa terrain na biso ya lingwala yango na gauche ngai. Ozo avancer na béton na biso. Béton na béton. Ozo kende vers Mouchi. Abinda yango yo. Manifestez-vous, manifestez-vous. Tolakisaki bino eta ya Kabinda. Kobanda Wileri. Province Wangata. Sankuru, village Kasavubu. Du marché, du marais, plateau de l'école, Bokassa, Kobanda, Bokassa, Ti, Nandenge, To, Koma, na Ista. Andenge tokoma Ista. Lelo toye kosala bino constat ya ngambo oyo. Kobanda 24. Banda 24 ti Wileri. Manifestez-vous, manifestez-vous. Qu'est-ce qui se fait? Botika Kabinda goudronné. Lelo structure ya sika. Eza nde béton na béton. Ngambo oyo ti na ndenge okokende Ista eza béton na béton. Santo Thomas, toujours Santo Thomas. Trottoir aménagé, caniveau réhabilité, côté mosusu construit. Awa toza na croisement ya Kabinda Mouchi. Kabinda Mouchi yango oyo ozongi na gauche na biso ozongi Nyangwe. Soki okei na droite na biso okei Palais du Peuple. Biso tozokende Wileri. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Bana lingwala, bana quartier. La voix du peuple, wana totiki la voix du peuple. Awa toza na ngunde, ngunda Lokombe. Ngunda Lokombe. Toujours balabala Kabinda koto nyonso béton na béton.
Kabinda botika kala kabinda yango yo. Manifestez-vous, manifestez-vous. Bana kabinda. Kabinda botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te, sans tutoma toujours. Tozotambola likolo ya béton, c'est-à-dire tronçon oyo etikali béton ekota, ou bien oyo béton ezokota pour l'instant. Eza n'entrée na croisement Kabinda, avenue de la Libération. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Oyo nyonso tozotambola likolo ya béton. Merci na bino nyonso ndenge bomesana kolanda biso, ndenge bolandaka biso. Merci na intérêt bo accordaka na ba vlog na biso. Ayo motu nano o s'abonner te me olandaka biso. Tosengi na yo pe o s'abonner. Activer cloche ya notification. Po ozangaka ba video na biso te. Osepeli na émission na biso mokolo lelo. Constant na biso ya mokolo lelo. Pesa merci na papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni, papa Paul Mafuta na Hollande, papa Freddy Kalidi en Allemagne, papa Ricky Bazika à Japana, na maman Angèle Dondo depuis Londres, Emile Mwani na Manchester, Joachim Yelenge aux États-Unis, maman Jolie Ngumbu depuis Paris, maman T Mamadoukou depuis Paris, ma Veloutete depuis Allemagne. Ah, Tozana Pain Victoire, Kanga Journée, entrée principale Yamoyo. Ah, toujours Kende vers avenue de Juillerie. Bokota, Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Quand tout tombe toujours, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Kobanda Kasavubu, Kobanda avenue de la Libération plutôt. X24 nane toujours de ma Willerie sikoyo to mwani béton na béton. Béton. Ah, béton. Trottoir aménagé malgré un mauvais stationnement, malgré marché pirate. Mais on va prévoir trottoir. Manifestez-vous, manifestez-vous. Merci Nabino Nyonso ndenge bolandaki biso. Merci na Maman Coucou Kouzaya na Maman Madonganchi depuis Paris. Émission na biso tozo sukisela ngo awa na croisement Kabinda na Willerie. Balayage à chaussée, curage fréquent à caniveau, mais oyo tosengaka en presque émission na biso nyonso tosalaka. Merci na bino nyonso ndenge bolandaki biso awa tozolima Willerie. Ok, na gauche na biso okei rond-point Willerie, ok ville. Ok, na droite na biso
okei Arena, okei Stade des Martyrs, okei Boulevard Triomphal, Centre culturel. Soki nkolo azongi te okutani mbala nsima na émission mosusu. masula kobongolaka motema ye bato bakoma sikoluka moya lipamole yesu ya kayaya yesu yakana yo vrema